Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo na arrestation ya mwana mboka Educapen pe tokolobela bongo mbutu na kati ya UDPS bazali bongo komotombukela Fachi Berton balobi bakoki kotia Vital Kamerhe te na ba esika wana pamba te ba procès ya 100 jours makambo azali ebele bazongisa ba video mayike oyo tokozongisa ke Vital Kamerhe azali bongo ennemi ya UDPS selon bandeko ya UDPS yoko tokokola na ngambo na bango toko simba pe ndambo na mosala kitoko oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali bongo komilengele pona sorti na ye ya kobima na media pe ya koloba na ntina makambo matali République démocratique du Congo. Congo ezali lopango ya tata ya moto te, Congo ezali ndako ya tata ya moto te, Congo ezali bongo bien commun. Cela veut dire tout Congolais et sengeli bazala ba bénéficiaire. Il y a biloko nyonso ezali bongo na République démocratique du Congo. Donc mwana mboka Fayulu Martin Fayulu Madidi azali bongo komilengele lelo elingaki ezala mokolo kafu pe makambo ya nguya kosala makasi balobi baliaka biloko ya mobesu te bozala kimia azali kobolambela bino biloko ya kitoko oyo bakongomani banso bakobunda etumba ya solo pe etumba ya lipanda ndenge kaka toyebisa na bino ete émission ezwi ezali bongo na branche moko ototia na chaîne Libération et pas auto za bongo bakongomani et pas auto panzaka to sasaka to belaka moto papa le moloto ekita eziki sa misala nyonso ya baloki ya ekolo Congo to analysaka ensemble to mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique to longolaka peuple congolais na bolema et pas auto tiaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto rabo basinzili lokwa to betaka mbela mikolo na mikolo pona kolobaka ete tango ezali mabeto bundele kolo ya biso et pas auto telema ferme fidèle lokola bakuki pona kozalaka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundolaka maloba ya nkoko la biso le laboraire on la biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo merci encore une fois bandeko la biso mingi babitungisa maki mamose ya nini te bino boko boyebi ete to na gouvernement ya malamu te pe gouvernement ezali bongo asase pe balokita moto ko sala esika to moni mwa malamu te mwa mbilinga esengeli na biso to milengele pamba te to sala kala mwa ko bata mala mwa bainwenwe kasi bato pe ya mitema mabe bazangi te ba oyo balingi te ekolo ya biso ezo bonsomi na yango pamba te etumba oyo biso to bundaka ezali etumba ya kosiko lekolo ya biso ezali etumba oyo ya kolamusa peuple congolais nyonso ezali etumba oyo ya kotelemisa bobele bendele po ete équipe la biso epola tene yango ya moto banda penza na katikati makambo la biso pe fulu ezali komata po ete ezali penza ya pasi na pesa bongo balandi minene ya émission ezwi merci mingi l'équipe epola tene États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya de la ngala États-Unis d'Amérique mwana mère de Bruno na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki prisonnier de Jésus toujours en Autriche merci encore une fois la qui la mais de l'état l'otake tout makale koto bokle lokondo FMP Kato na Aken et pourquoi pas pasteur Papi Yamo Carmel toujours na Aken na Allemagne et pourquoi pas la Chabienne maman sociale merci na maman missionnaire na plus fondé la mboka leta babe il faut que moto pe bakoko lumumba bande ko balandi ezali passer pe mawa ezali bon ko toko na de pese ezali bon ko toko bande ko ngaite yanga mokonzi na Angleterre ezali bon ko toko Big Daniel Ngenta ezali bon ko toko bande ko langai UDPS ba tombukeli Félix ndeka kosakala te UDPS ba mo tomboki balobi Vital Kamerhe akokite pamba te malobo ma Vital Kamerhe alobi ete ye esika wana ayebaki yango pamba te tata mokonzi mo ekolo 2 mois passé a proposé ki yango kasi Vital Kamerhe azaki na posa wana te po ete bilo moko bomona ki lisanga ba bango Vital Kamerhe ayebaki ete bomata bokitanga ipela kozwa ebonga pamba te toyokanaki ya ngeye ya munu ya beto bonso sika tango bapesi ete sengeli balengelela ye ebonga oyo bozali komona donc bitumba ezali yango UDPS ezomisi vidéo oyo kabo ya l'homme puissant j'espère que pendant les élections on va nous montrer cet accord mais moi je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique Etienne Tshisekedi avec le Rwanda déjà en novembre 98 novembre 98
Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. On va revenir. Alors je voudrais, S'il vous plaît, monsieur Gabriel Kayembe. Gabriel Kayembe. On peut perdre Kayembe. Vous avez vu qu'on peut perdre, on est tolérant. J'ai eu un débat contradictoire avec Maître Mukendi à Limité. C'était un piège, moi je ne savais pas. Monseigneur non, Père Léon de Saint-Moulin m'invite et a dit, Monsieur Caméré, bon, venez expliquer un peu aux intellectuels chrétiens l'accord global inclusif et la marche de la transition. Je lui ai dit, Père, depuis hier, je ne suis plus au gouvernement, donc à quel titre je vais parler? Il dit, non, en tant qu'expert, même si vous êtes du PPRD, il n'y a pas de problème. Il est 10 heures, je me dirige vers l'église Saint-Dominique, je trouve beaucoup de voitures dehors et beaucoup de gens dehors. Je dis, tiens, il y a une histoire ici. J'entre dans la salle, mais vous trouvez que c'était une réunion de l'IDPS. Il a dit, non, voilà, il y aura quelqu'un d'abord qui va faire une première lecture pour critiquer le gouvernement et vous allez vous défendre. De ce maître Mukendi. Mon frère, l'intolérance a élu domicile dans l'UDPS. Puisque là, félicitez nos militants. Vous dites, je ne me cache pas, je suis de l'UDPS. Est-ce que vous avez entendu dans la salle quelqu'un ou spier ou vous dire, monsieur, sortez? Au contraire, quand vous avez parlé, vous avez été applaudi. Mais soyez quand même reconnaissants. Le PPRD, nous sommes tolérants. Mais quand on applaudit aussi quelqu'un du PPRD par les membres du PPRD, prenez aussi acte. Pourquoi vous voulez qu'on vous applaudisse, vous, dans un auditoire du PPRD et qu'on ne m'applaudisse pas moi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la dictature dans le sang. Et quand je disais ici, je n'ai pas voulu le dire ouvertement, qu'il y a des partis politiques qui disent si ce n'est pas tel, c'est le chaos, c'est eux. Si ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui gagne, c'est le chaos. Non. Vidéo on ezali kotambola pe bande kwa ido passe pour la Chilombo ete kolobala efati oyebi ete Vital Kamerhe azalaki na ngambo ya Kabila tango yo zo tshaba mo bisika wana Vital Kamerhe ko kosala makambo ebele po boyebi ete mboka la biso ezali mobele ko ningana na ngambo na bango to ko yeba te bosolo ezali wapi IDPS ezali bo kolela pe ko banga elobi tango ba tshé Vital Kamerhe wana bango bayebi ke Vital Kamerhe ko kosala bango makambo nini to kotuna bande kwa IDPS ko bapaka ndiko benga oseya yo za molangi pembe ya kaka sikala balobaki bakobeta bakoboma lelo bango mo bamoni bosolo ete oto yebisaki bango ezali likambo ya likelemba ezali likambo oyo ya Congo bango pe bali na kati batelema bamungi na Congo bachaki ntembe be bamoni yango ke ya solo Congo bango ezali kokufa bango bakozala bango libungu tulu bakotika la bobela se ya nzete bango bakozala bobela lolenge wana bakozala bobela yemba bakozala bango eloko te yango bakomi kobenga ke mamo se atoli pe mikono ekomela biso Océan zali ya moto te Océan zali ya République démocratique du Congo et tout moyo Océan ezali bongo ya Congo pour tout Congolais azana vie en abondance pour tout Congolais azala malamu to industrialiser mboka la biso to zongisa yango na entreprise zolenge ezalaki bato bazwa misala $30 000 francs congolais $10 égale à 30 000 francs congolais bandeko eye mabe Fachi Beton Mukwantombolo Fachi Beton $30 000 francs congolais bato bakolia na kati ya République démocratique du Congo peuple congolais bisika nyo sozali telema oyo ezali epai oyo toyaka kosensibiliser yo kokonscientiser komobiliser yo mpona koyebisa yo telema obunde tumba telema ofungwama telema to renverser trône ya satana soki tozali kotika yo nde moto kolela mpo bango ezolobela bango eloko te Félix Antoine Tshilombo azali na kati ya moleke akomi koluka lolenge nini akobima les Congolais revendiquent leurs droits bandeko na ngai ya des Congolais sérieux oyo bazali kotalisa likambo Mema biso na Nations Unies. Pour clore, je voudrais rassurer le Conseil que la République démocratique du Congo, pays épris de paix, respectueux des dispositions du droit international et des valeurs de la Charte des Nations Unies, va continuer à contribuer de manière constructive aux efforts de paix régionaux. La République démocratique du Congo ne se départira pas de sa vision. Elle veillera à renforcer sa coopération économique et intégratrice uniquement avec les partenaires sérieux et sincères
pour un grand lac gagnant qui fait barrage à toute forme de prédation éhontée. Madame la Présidente, vous allez permettre qu'en 2 ou 3 mots, je puisse répondre à la confusion que le représentant du Rwanda vient de jeter dans l'esprit des membres du Conseil qui étaient pourtant bien éclairés tout à l'heure, parce que le représentant du Rwanda a amené dans le débat des éléments non vérifiés qui peuvent s'apparenter pratiquement au mensonge. Premièrement, s'agissant du génocide rwandais de 1994, parce qu'il a bien souligné que ce génocide a jeté ses conséquences sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Il est tout à fait vrai que le génocide rwandais a produit plus d'effets négatifs sur le territoire congolais que sur le territoire rwandais. Pour une raison simple. Depuis que ce génocide a eu lieu au Rwanda, la République démocratique du Congo subit des massacres à répétition de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Notez bien que depuis lors, plus de 15 millions de Congolais sont morts, alors que le génocide rwandais n'a occasionné que quelques 800 000 morts. Et parmi ces 800 000 morts, tenez-vous, il n'y a pas que des Tutsis dedans. Il y avait des Hutus modérés et il y avait une troisième tribu qui était concernée par ce génocide. Donc, qu'on ne montre pas les gants pour dire génocide Tutsi tout simplement. C'est le génocide rwandais. Deuxièmement, les causes profondes du conflit, parce qu'on en parle. Si nous devons aller aux causes profondes du conflit actuel, il faut rentrer justement à ce génocide. Mais le génocide ne commence pas par le génocide. Le génocide a commencé par un assassinat. L'assassinat du président rwandais Hutu de l'époque qui s'appelait Habyarimana. C'est là qu'a commencé le génocide. Et qui a été à la barre de cet assassinat? Voici ce que nous appelons les causes profondes du conflit actuel. Posez-vous la question, qui a tué le président Habyarimana? C'était au Rwanda, entre les Rwandais, et non pas en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, vous allez permettre que je revienne sur une question sur laquelle j'ai beaucoup entendu parler ici, au risque de contaminer les membres du Conseil. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par OCHA. Combien d'enfants sont jetés dans la rue, dans les territoires du Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi? On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Enfin, et pour terminer, la contribution au maintien de la paix. Nous avons toujours contribué au maintien de la paix en respectant nos accords, en respectant tout ce que nous signons. Mais le Rwanda n'a jamais rien respecté. La preuve est que les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais pendant que nous parlons ici. Et le représentant des États-Unis a bien fait de demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Ils ne le font pas, mais ils viennent brandir le génocide, le discours de haine. On ne les écoutera pas éternellement. Je vous remercie, Madame la Présidente.
pour... wana bozoyo ka congolais ba rwandais ba kende ko kosa makambo lolenge ba mesala ko kosa lolenge bazo mobobela bango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mama Jawa assalamu alaikum na ba musulmana nganyonso boza boko na South Africa na mboka ya Gilo mpingana na Nelo mpinga gi merveille kitoko pe ba mapasa na biso que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na les grands professeurs Achille Mavena Molonga ina Mireille Mave na mboka Angleterre Aline Moke monseigneur liso ya nkolo la ndeno moto ko prêtre merci pour monani visibilité. Merci encore une fois la maman la jolie la Suisse bande ko na ngai boyoki wana mongoloto ya ni français et beta mikuna chef ndenge tulubaka ba congolais ba telemi qui est wazalendo ezali résistant lokola tout résistant lokola Bruno Mimbenga lokola Josué Lumumba lokola Bobo sans Lumumba lokola ba Merlin Vouvou lokola ba océan de la presse congolaise lokola ba groupe Ebele à résistance ezali bongo la République démocratique du Congo bazali ko résister contre les mal bazali ko résister contre bassassin République démocratique du Congo bazali ko résister contre ba Rwandais ndenge tolobi opération zéro Rwandais. Alors papa telemaki pour la ko sembola po ete ba Rwandais balimba bima victime ke bango oyo bakufa wana bazali miyike botabo yoki motango ya ba Congolais oyo bakufa la génocide ya Rwandais Ugando tango bango bakobunda atuni bango motuna nanya boma Abiyarimana qui est l'assassin d'Abiyarimana n'est-ce pas ezali bongo Kagame qui est l'assassin d'Abiyarimana babunda génocide na bango et contre la République démocratique du Congo ba boma bato motango molai tikino lelo ba Rwandais balongwa te alors ba sengi na bino ba décider pamba te biso pe tozo décider makambo mabeba to komombisa lisusu te poko lo bala biso ya suka ya ngoyo bolongo la troupes étrangères rwandais na kati mboka la biso ba burundais bakende ba tanzaniens bakende ba ougandais bakende Congo etikala na ba congolais. Problème ya ba congolais to ko régler yango entre nous les congolais to ko misombiti na makanisa biso esika moko po ete to solo la likambolité la République démocratique du Congo mama Mireille na Canada na mboka ya joli ki yendi mama vava pepe selanga mbote na leki na yo wazali bongo na Angleterre bande ko na ngai likambo ya Congo etali yo mama Dolo lamuka oza na Suisse mama na ngai Pierrette lamuka oza na Suisse mama na ngai Jolie na mama bolamuka ba mama ya moto mojali bolamuka tant o ekomi likambo ya ba mama to telema pola kobundele kolo abiso to soutenir mboka la biso Bible eloba celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Alors quand tu es une femme résistante qui défend sa patrie yebake occupé sa bonheur pe pole na molongo mobimba papa te balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Alors mama telema ba mama missionnaire bolamuka bo sala mosala bo bande ko sala bo soutenir fondation Seigneur du Congo bo soutenir chaîne à libération bo s'abonner massivement bo partager mes missions bo liker bo tchaba commentaire ba suggestion pe ba j'aime yangonde et ko libérer Congo. Alors merci encore une fois la papa pour assembler qui m'a cassé la Nations Unies et tout mes Rwandais na ba Congolais to ko kata yango mbala on. Il faut que les Rwandais quittent notre sol congolais. Sur le nouvelle page JKM le number 1 océan de la presse bilo ko mona makambo ko sala parce que to ko la terre on a vu beaucoup de choses et puis makambo wana eze sous makambo ela le peuple congolais mpongité to ko la musaye na London de to ba ki opération prière lobby bokolanda yango ou lobby bokolanda yango à partir peut-être à 20h tout le monde bozala wana pona koyoka prière préparée par Martin Fayulu Madidi azali ko tinde yango na ba cellule pe tout moto alingi Congo il faut compter la kati ya losambo o se repentir pambate et tumba ya Congo ko zana molimo e ko kitabi pa ibiso tilo lingi to ko kendango parce que force ikele betu ke le bana boala betu ke mani la boala betu le passa ilanga inu ya se ante live mama vava to la muka totelema papa Alfred maman Clarisse na yebisi bino ezali ya koinda il faut que les Rwandais quittent notre pays. Alors batali si bango génocide na biso na ya bango ya banani leki banani bakotela mabele ya bato. Les Wazalendo, c'est le Congolais, c'est que les vivent les Wazalendo. Que vivent les Wazalendo, que vivent les Wazalendo. Tout Congolais, il faut voir que les Wazalendo ne sont pas des rebelles, ne sont pas les troupes, ce sont les résistants comme nous qui résistent contre l'assassinat de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo sont des résistants. Bazali Bana ya Congo, Bazali Bana
oyo ba congolais ba boti ba moni ko boma ko violer ndenge baza ko violer ba papa baza ko violer ba mama baza ko boma ko kata bango bolumbu ko saboter bango balobi te ba ko sisa biso boyete à ce moment là bana wala nde ba telemi bazui ba sokoto ya ba sondo ba kimaki balati balobi molimo ya ba koko ekota to moni makila to moni ba viol to moni sabotage ya ko boma bana ya ko tumba bazamba yango ba wazalendo ba telemi ezali ba patriotes congolais comme des Bruno Mbenga. Les patriotes comme Merle Vuvu, ba o bazali ko bunde la nation congolaise. Bazali lokola ba Niko Mayengele lokola ba Prince Penge, lokola ba Tutu o bazali ko bunde la Congo ba Devos Kitoko, bana oyo ba Fude Fayulu, ba Hervé Matata, ba Junior Mboma, bana tout oyo zomona ketolobi etumba ya Congo cesser les faits ezalité. Ce sont des Congolais, les patriotes congolais qui défendent leur patrimoine. Les Wazalendo ne sont pas les assassins. Soutenons tous les Wazalendo, les Wazalendo, les Wazalendo. Les Rwandais ensemble. Il y a aussi des Wazalendo la Kinshasa, il y a aussi des Wazalendo la Congo centrale, des Wazalendo la les deux Kassai, des Wazalendo partout parce que ce sont des résistants, des patriotes qui ne veulent plus le sang coule dans leur pays. On en a marre de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est pour cela que tout le monde est devenu des Wazalendo. Nous sommes des Wazalendo. Quand il y a Wazalendo, c'est un esprit révolutionnaire qui habite automatiquement dans toi pour défendre ta patrimoine selon l'article 63 et l'article 64. C'est ça Wazalendo, c'est un esprit patriotique. Les Wazalendo ne sont pas les assassins, les Wazalendo ne sont pas une troupe quelconque, les Wazalendo ce sont nos compatriotes, nos enfants qui se révoltent contre tout ce qui se passe dans leur pays. Que vivent les Wazalendo, que vivent les Wazalendo. Alors bande kolanga eza ya koyinda ndenge kala zo yebisabino na lobi bien. Eza ya koyinda pamba te tolobi tokolala lisusu te. Tozali kokende kobunde tumba papa Michael na maman Célestine. Awa tozali na mode sensibilisation. Soutenons tous Martin Fayulu Madidi. Tous derrière Martin Fayulu Madidi. Tous derrière Martin Fayulu Madidi. Batu bazanga ka leader te mon frère. Batu bazanga ka leader te. Tika ko repousser Martin Fayulu Madidi. Tika ko boya Martin Fayulu Madidi. Pourquoi il faut Martin Fayulu Madidi azala? Parce que ce qui Martin Fayulu Madidi azate, yo ko bunde tumba te mungongo na oko yokalate. Martin Fayulu Madidi azawana lokola munoko la biso peuple. Oyo tolingi tozala réellement libre. Martin Fayulu azali wana lokola moko na biso oyo yasa cha mutu. Oyo batu ba ko yokela ye. Nga musana nga nazali ko belela ko orienter kaka bino ko tel sabino pole. Ndeko soki boboyi Martin Fayulu lelo lobi bokolela. Parce que batu nyoso bino bosana bango posa batu wana bazali batu ya batu. Tika na bisabile loko moko. Personnellement ngai na komi na ngana suka. Na linga Moïse Katumbi. Personnellement en tant que mutu. Pourquoi na linga Moïse Katumbi asala musala kitoko. Nazwa chance à comme na Lubumbashi. Pourquoi na linga Moïse Katumbi ndenga a organiser équipe Mazembe. Mais ce qui te commis likambo etali nation. Ce qui te commis likambo etali Congo parce que tout le monde na zo bunda ya Congo chez nous ya libération. Ce qui te commis na likambo etali Congo naza na sentiment te. Naza na sentiment te. Ce qui moi na nanga zo soutenir un étranger à longwe moi na nanga. Combien plus fort camarade? Na lobi moi na nanga s'il vous plaît. Moi naza libanga nkoli eh. Mama Jawa, moi naza libanga nkoli. Association des femmes des comités de maman viltanaise. Moi naza libanga nkoli. Mais ce qui te lobi que moi na nanga. Ce qui a quelqu'un pour soutenir un étranger à longwe moi na nanga parce que on a congolais. On a congolais. Congolais ce n'est pas des pères et des mères. Congolais de l'esprit. Congolais de Wazalendo. Bah oh bah kobundela mboka la bango jika aime les noms de la presse congolaise. Moi la mère de prime. Congolais aza mutu azo défendre patrie na ye. Tozo souffrir. Bato bazo nyokoma. Toza na énergie te. Lotili ki toza dango te. Maye bimaka à minuit. Toto rappelle pas ma voisin. Les gens souffrent. Dollars et 30 000. Allez-y comprendre. Bato bakoli andegeli tokoliana. Bana bako vivre ndeli bako tanga ndeli. C'est comme bato moko ba kofra kambongo. Na sepeli pour IDP se comprendre. Na sepeli pour IDP se comprendre que t'es 38 ans oh to sali au fele. Et sengela ki na biso ete. Bon kabu ya bila kaka. Bato basaza nzinga nzinga na kati tokolanda o etikali. Merci na kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne.
Merci encore une fois, propre rétablissement, la pape directeur recherche stratégique et pourquoi pas sans mon construire avec Ingeta, Koko Jinato Bundetumba. Songandila Kimbangu Yantumu Nato Bundela Mabele. Biso nyonso na lisanga la bolingo nde tokolonga. Makuku matatu. Division exacte. Merci encore une fois la baneko. Il est pour vous comprendre que mboke ko tambola bongote. Nalo bala biloni. La patrouille, la mort nous enfants. La peur doit quitter nos esprits. La guerre sera longue et populaire. Que vive le Ouazalendo.